Bonjour, nakanisi ke boza bien, ngai pe naza bien. Bon, lelo tokosolola makambo ya vitamine C. Vitamine C esalaka nini, devoir na yeza nini na nzoto, soki ezangi ba symptômes nini ezalaka elakisaka ke oza na vitamine C te, ouais, eza nécessaire pona nini. Hein? Vitamine C eza vitamine moko il faut. Donc ndenge na explica bino na graisse ou bien na protéine. Vitamine C pe il faut to liango pour asalaka makambe belé na nzoto. Nzoto aza nango posa pona asala ba devoir ebele na nzoto, donc ezaki il faut to liaye. Liboso ezalaka nango ke au lié brocoli azalaka na vitamine C belé ekoki nango mesikoyo biloko na biso oyo to ba légumes na biso ba fruits na biso nga na oloba na poto na Afrique na yebi na onte liboso na banda ekoloba na Afrique ezana no me bandanga mona uti na Congo na uta na Congo na mona ke eza pe biloko ebele ba chinois bakoma kuna ba chinois bakoma ko laksa bino pe biloko chimie na kenda pe sika balona ka biloko na mona ke babwaka pe ba chimie. Donc moyen kuna loba ezate ke na Afrique bokoki d'Afrique ezana na vitamine mwana loba ngo ezate fona yeba ke uti wapi yo momtoloni yango te biloko chimie te. Donc na Afrique na ko loba tenga no loba na poto vitamine C na ba légumes na ba fruits eza sauté. Donc il faut to mela kisi ya vitamine C, il faut to mela capsule ya vitamine C. Donc il devoir ya vitamine C eza ke apesaka système immunitaire makasi. Sans vitamine C système immunitaire no azala makasi te kaka yete zebele pe aza il faut pese na nzoto pour azala makasi. Mais vitamine C aza numéro 1 na bango aza nécessaire na nzoto yepe mutabatela ka nzoto na biso na kati na kati nzoto na biso biloko tozalanga na ona kati nzoto na biso ye mutabatela kango pe ki ozoki soki ozana pota vitamine C aidaka pota aidaka sika pota eza pona ekangama noki pona pota wana esila noki ou bien ndenge na explicaka na basini oyo okoyebela keloko nini ou bien minéral nini ou bien vitamine nini ezangi na nzoto. Vitamine C eza misuni amino misuni ya amino so eze sozonika amino ou bien boyekaka boye ebi misamakila amino ebi misamakila elaxi kesini wana ozozanga vitamine C. Il faut omela vitamine C. Vitamine C est vraiment nécessaire na nzoto na kala nzoto na biso banda ko sala ngo yemoko. Ouais. Nzoto na biso banda ko sala ngo yemoko ndeti bambua banyama bambua basala ka vitamine C bango moko. Bape to pesa ka bango ngo te basala ka bango mo mais biso batu to bosana ko sala vitamine C biso moko. Donc to sala ngo biso mo susu tenzo to sala ngo so yemoko. Donc il faut to melango, il faut to melango pona ou bien to liango. Normalement basala ngo to liango na fruits ou bien na légumes pona to zala nango na nzoto ponzo to ko sala ba devoir na ye oyo esangi ke na akosalela ngo na vitamine C. Ba symptômes nini elakisaka ke vitamine C ezezanga yo ezandeti fatigue sokoza fatigue ekokozanga peke ekokozala ke ozozanga vitamine C. Mais na fatigue eza biloko ebele ya fer pe apesoka zangi apesaka fatigue. Mais so faire eza bien makamne eza bien pour vitamine C ba contrôler angote docteur ta contrôler docteur ya naturel ba contrôler ngo biso bandela na ba vitamine. Mais ba docteur normal ba contrôler te soki ba pese que de faire makamne ba tel ba lo ba keto ebite ni so za bien. Mais on est to bien te fatigue wana so wuti wapi mais kana vitamine C. Donc vitamine C soko mela angote za ke vitamine C ezezanga yo. Ok, infection na lobaki na lobango soki ozobela bela mingi système immunitaire na eza mabe ozobela bela mingi eza peke vitamine C ou bien obela ki obongi ozongusu malade obongi tala vitamine C na yo mingi pesa la ka 5. Mais vitamine C mtasala ape bongo soki ezezanga yo bele na nzoto. Ok, vitamine C na loba keza vitamine tozala ba vitamine mibale ta vitamine moko ezalaka ya graisse, vitamine moko ezalaka ya mai. Vitamine C eza vitamine mai elaxike soko melango ebele akozwa kaka donc abomba ngo na nzoto te ndeti vitamine graisse akobomba ngo na nzoto. Vitamine D soko melango ebele na kobomba ngo na nzoto.
mais vitamine C te pose vitamine C aza vitamine ya mai elakisi ke akozwa kaka wana oyo pesi siko soko pesi exemple 2 grammes mais na tango siko azaka na posa ya 1 gramme akozwa 1 gramme wana leki likolo obimisa na masuba ya ba docteur ya chimie ba eba sina ba vitamine te baloba ke no zo bibisa mbongo na so amoni mutazana ba vitamine belé na nzoto ba loba ne ke no zo bibisa mbongo na yo zo boko na toilette non eza bongo te po oya ba soki vitamine C eleki belé na nzoto bimaka na déjà donc ino boka o mona ona labo te po loba nanga ke no boka ngo no boka mboko na toilette mais eza histoire mosusu tikango donc soko meli ezalaka bien elongo na lingana lobeza bien vitamine C omelango ndambu surtout soko za malade so za malade ou bien so ezanga yo za fatigue fo melango inédita nyonso tunga na pesa inédita meli ndambu mukie inédité leki omeli so mukie omeli mukie donc zo pesa o azana ngo posa sikoyo omona ngo kaka 2 jours 3 jours ngana sala ngo bongo pe na 5 na sala ngo so mutazobela ngana traitera mingi ba manager bango bazana ta ya ko sala posité normalement eza bongo so ozobela fo nzoto alobino ke na lembi sini yangwana nzoto alobi stop na lembi pesanga pause mais ba manager na kolo ba monde na lingi ba yokela na bongate donc so bazobela ba yeo sala lobi funa zana termine zana rendez-vous siko bango na pesa bango vitamine C ya likolo mais na tsaka bango ya ozongsa mai omona na tongo na pesi bango so na pesi bango na tongo soki lobi na tongo akomi bien ta yesu na pesi na tongo donc nana na esalama 2 jours te habikate donc akoma vraiment ndenga zala kité malade si la noki soko pesi vitamine C belé soko bino so bomela ngobomelaka inédita po ya bino za kokotsa te kokotsa ndengo lingi kombe lingi za problème te nzoto akozwa ngo mais po ekeda direct na makila bino soko bozomela ngo ekende so na estomac na intestin ke na foie sima ngo ekena makila donc abungisa ngo déjà belé et bimi pe belé libanda yango bomela ngo ndambu donc inédita nyaso ndambu mona ka ya bino loko eza komela 3-4 jours comme de ko sentir bien mais vitamine C eza vitamine ya nécessaire makasi pona système immunitaire na biso pona kobatela katsa nzoto na biso donc eza vraiment nécessaire il faut tomela kango mais eza pe ba marque belé ya vitamine C ya chimie ezali ya chimie ascorbine ezali yeza chimie yete yaza bien te donc faut me laver ya naturel de na lobaki faut bokende esika bateka bloc ba naturel faut bokena docteur ya naturel mutako opesa bino vitamine C ya bien o bateka kana pharmacie akolo bango pete o bateka na ndako ya esika bateka bakisi bango bataka ngo biloko musuna kati catastrophal so bolingi bolo bananga na somba moko semana ba expliquer bino biloko batana kaso ke l'axénine donc catastrophal kuna bokota te kuna ezana ngo eloko ya kobongisa te eza eloko ya kobebisa ba pesa bino vitamine C mais batango so eloko na kase bebisa bino intestin zalaka donc bazobongisa moko bazobongisa bango babongisa te bazo traiter symptômes eloko moko mais bazobebisa na sima na ngo lisusu donc ezala bien bosombaka kuna te bosombaka pa bisika bateka biloko ya nzamba sala biloko ya naturel ou bien na ba docteur ya naturel ebele pe bakomoteka ngo moko ok ba vitamine nyonso tout okokomela eza pe surtout siko banda C maladi wa C leki wana ekomi biloko ebele bapekisi yango biloko naturel bapekisi naturel tedi bakopesa biloko naturel bapekisi pe ekomi pe na ba vitamine ebele eza batuluka ba rêver ke biloko naturel muteko bongisa biloko ya chemise bongisa te eza siko bato basalaka biloko ba pharmacie belé ba sombi ba compagnie pe belé pour mon avis ke ba sata ba sombi ba compagnie belé siko yo ba otsa pe biloko na bango mabe na kati donc boke ba pe ko soma ba vitamine ezala ezeloka bien woni ke wana sombi ba vitamine na ngana mela foke ba po sombi yango wapi eloko ni eza na kati na surtout o bosombaka na DM na mula
au mona on rotinda en Afrique pardon s'il te plaît botika ba africain ba on va vendre banko bon baza bien que so tindele ba vitamine bino DM ya Essenta ya micro ya coop ya Aldi ya Lidl Luana eza mabe eza ya chimie que bambali ba fuyina bango kuna ya Afrique s'il te plaît bino mo bo mena ngoto so na pekisi yango komela o eteza mabe on rotinda en Afrique yo moko lingo bonga simozo bebisa bandeko non Afrique eza bakisa chemi na pekisi bango ngo na sana batebele ya esala ba wana funa bimisango na batebele ya esala na pekisi bakisi wana melata lo bananga ka otinda en Afrique yo moko ni ko beba tesi mozo tinda wande ko non Afrique donc na comprendre ngo te atinde en Afrique yo moko ozolingo bonga mais o na lobi ke ze bebisa yango zo tinda batu na Afrique bango so ba beba OK. Donc, tout ce qu'il y a la vitamine C, n'a expliqué si il y a vitamine C, j'espère que vous comprenez, n'a expliqué. Et si l'iliwana, donc on a expliqué bien vitamine moko bien minéral moko. OK? Au revoir. Tokokutana. Bye bye.